Alors, ça quoi empêcher peut-être que non réflexion na auto manière ya ko sala makambo pa ina opé kuna et mais un peu ko perturber sous à travers le ligne au travail côté. Rien. Le par na Rwanda zobeta et empêcher te imana et continuer marche na on a vite continuer marche na. Vraiment vous parlez trop de biso tout ba soda quoi. Yango mona ba soda na ba soldat ba tondani quoi. Alors, quand on a nos frères Dié Moko, frère David général, au moins que non, peut-être Yemo peut m'arranger Kusima. Alors, le connu nos sali au convaincre créer comment enfin que Andy Makota Mbolanayo et Longo. Bon, na nzambe ne muta convaincre. Mais il y a yebi grâce nini o nzambe tsakati nanga. Yango mona ke non pour léguer atikanga moko na Beki. Ah oui, bonjour très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise avec votre émission Noir et Blanc, une meilleure mission dans notre chaîne Isa Makambo TV. Je vous demanderai de s'abonner massivement pour ne pas rater l'une de nos émissions. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour réaliser cette émission avec le frère Dieu. Voilà, oui bien Azali, nous voter dans la chaîne, dans l'émission Noir et Blanc. Je crois que ça sera la deuxième fois que Tokozo recevoir les sous dans l'émission Oyo, mais aujourd'hui il ne sera pas seul. Je vois bien que non, il est avec son groupe, N'a pas réalisé émission et allez là restez branchés du début jusqu'à la fin de notre émission Noir et Blanc. Je profite déjà sous cette occasion de dire merci à celui qui est derrière la caméra. Hein. Lui c'est Emmanuel. Hein. Emmanuel, merci. Pourquoi pas sous le patronage de mon boss André Ngambo que nous allons réaliser cette émission. Je dis merci infiniment à vous mon boss André Ngambo, pourquoi pas madame Chouchou Ngambo, le vieux Eric, le destin. Je suis là avec le frère Dieu encore. Bonjour frère Dieu. Bonjour par merveille. Boni papa là. Oui ça va, merci. Moi Miko Lebele. Moi été. Nous avons ça toujours grâce Toza. Nous ça toujours grâce Tozali. Alors Tozala qui n'a eu la fois passée au Betelab sur le solo il y a album ou peut-être le gars qui au bois déjà bientôt sur le marché mais tout mon jusqu'à là on a habité au bénéfice sous ça sous émission on a habité qu'est-ce qui ne va pas ni les autres simbaté pour les lots album et ma souté ba souté zo ya tétoni. Bon moi maman Mike zozanga mais ba souté pe na no yete meroya na bige ba na nzambe baza déjà touché et goya. Alors, Yomoko n'a pas déjà assuré le connu au Ezali déjà que non album tant ils ont bima et puis Ezali n'a pas problème surtout pour n'a problème il y a la promotion parce que le que Ezali la base ming na katia musique dans la promotion. Alors lorsque promotion ça n'a quitté côté et je pense que comme appé n'a fait fonter place au bateau peut-être ba aussi là-bas zoyant. Alors ba stratégie ça le lengeni. Bon promotion c'est juste un bon. Oui en tozo les kana l'écran pour et ça là que Zamba retoucher ka bateau ba ko soutenir biso pour promotion pe album et que ne moi liboso et banam qu'il mobimba ba yoka album Bayoka album alors na mona simalangai une grande équipe vraiment je ne sais pas est-ce qu'ils a bangonde ou peut-être aux alakana bangonde au travail kana bangonde boza ko préparer album na bino. Oui bango penza base quoi bango penza mutuba sala ke album oyo et yokana bango nde mutuba yembaki bango mutuba bakiseki moi ba 1+ na bango po ete musala na nzambe ke liboso po ete musala na nzambe ekende liboso na émission ya précédente oui les cas qui déjà olobaki et le moment nakanga ki yango olobaki non vous travaillez avec bateau déjà peut-être dans un groupe na bango ils sont déjà les présidents na groupe na bango mais du moins ba yesusuko tia ezali coup de pouce na bango pe na makambo yoza ko sala alors tikanga na benga non ezali groupe d'accompagnement ou soit ezali pena orchestre mobimba oyo nous okumbela teza groupe d'accompagnement teza penza orchestre donc beats orchestre eza né na lobaki la fois passée toujours défendre la cause ensemble malgré bazana ba diverses occupations na bango malgré bazana ba groupe na bango mais tant ba yakawa ba ebike ba contribution na bango ezala toujours ka pona ko élever musana na nzambe c'est un peu ça. Alors collaboration ça la nango normal puis makambo ile kapi c'est normal. Alors je peux na ko singa non pour autorisation non ko so non déjà à moi quelqu'un bien on a moi déjà frère na koto papa so qui caméraman na yo to ça na musala na yo bonjour papa. Bonjour papa merveille. Tout ça toujours na katia plateau ya émission na biso noir et blanc so que c'est présenté afin que balandi à émission noir et blanc ba aussi sur la chaîne na biso za makambo te. Comment on a frère David Minga bien général David Kapombo. Pourquoi des général?
Parce que plusieurs fois, on a vu bien Nzambe éternel Dieu des armées. N'est pas une armée, l'histoire sur l'armée. Ah bon? C'est très intéressant. Général, voilà. Général, le yo au préféré, aux déjà dans le groupe, il paraît pas. Si on a un groupe, non, mais au préféré, qu'on a sous mais frère Dieu, c'est comment? Est-ce que tu te sens pas étouffé que non que le bosso qui va utiliser ah ou comment que vous avez la même morale pour travail normal? Pour l'intérêt à réciter RDC, Moutatiki Vita, Tiki Manayo Betana Léopard. Pour l'intérêt à avancement du pays, même pour l'intérêt au royaume, le groupe Nangaï na soutenir frère Merdi pour l'intérêt au royaume. Vraiment pour l'intérêt il y a royaume. Alors ça quoi empêcher peut-être que non bah réflexion na auto bah manière il y a que ça la makambo pas ina opé kuna et mais un peu que perturber sous à travers le ligne au travail côté. Rien. Le parc na Rwanda des Obeta et un peu ça imana continuer marche nango na vite continuer marche nango. Vraiment, vous parlez trop de... Très chers amis Internet, nous continuons notre émission. Vraiment, il est très intéressant. Alors, ça la balance, mais moi, j'ai mon bout à faire qui va comprendre, malgré le babou, mais il y a que non, mais parce que celui n'a pas eu ma cambo sur le bout. Et ça la casse. Bolana. Sandale na makolo sango malamu eteami mokaba na loketo pe bosole monani e na simbangu bakondima na ngai ekoti ya lobiko mopanga ya molimo na bebisa misala ya satana au nom de Jésus. Vraiment, très chers amis Internet, si vous pouvez nous rappeler encore votre nom pour que... Général David Kapombo. Général David Kapombo. Que Dieu vous bénisse, Papa Nangaï. Bien, très chers amis Internet, nous continuons notre émission. Dans mon côté, on a le beau Nangaï à mobile, maman pe babisingayo pe lisusu. Qui s'est présenté, Camériza Nangoa. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, Naomi Diallo, Naza chantre. Vous allez chanter. Vous posez un groupe Naoto Yo. Non, on travaille dans le groupe Mona Général David. Vous travaillez toujours dans le groupe Mona Général David. Alors, vous pouvez faire un général pour l'année. Pour tout le monde, déjà au bien général, pour les combo, tu vas payer, non, sala naïe à salaka. Donc, tu payes combo général parce que tu es grade naïe. Tu grade naïe. À combien la grade naïe qui toque parce que nous avons une belle voix. Ma casse. Solo, hein? Oui. Alors, vous êtes sûr que non, au beau sala, et qui est vraiment les beaux. Oui. Alors, vous personnellement, à part les alumni dans Katia groupe, les amis, les ennemis de Jésus-Christ. Un, pour la réussite, nango. Deux, pour soutenir un week-end de bosso. Un, trois, tout tient toujours dans ma bonne délit. Nous avons à place de Rokoma. Merci beaucoup. Alors, yo, Nakatia, les élus, les unis pour Christ, au sala voix nini. C'est la première voix. C'est la première voix. Oui. Déjà, ngai bananzambe dimbisanga pe na mo chair de poule siko na oyemba sala se moi. Yeso bongolanga na koma moto ya sika Emmanuel bongolanga na komekela mwasika kuluna na banga machete tombeli na eteo mwasi ya ndumba miniji pete toni ebangisa te sola masanga to ya diambe sandi sangate o pona sina batama nanga na Yesu masia. Vraiment très chers amis Internet, je crois que Binomoko, il n'y a pas trop de commentaires, et bien l'été, Binomoko, Bozo, on a déjà récité, alors, Ming bazana pour ça ba soutien na bino enfin que makambo tout o ezobima na eutuko bima na sima na ngai bana nzambe bele ba bénéficier na yango alors ba mbongo na biso se to kotia ngaka na makambo ya mokili oyo et ça la peut bientôt soutenir groupe oyo ya frère na biso die aza kokumba alors papa na ngadi au moins te que no mo assurance total pénère site surtout na ba soldat la général kuna na mapinga pénère makambo ngaza wana donc c'est que makambo ya malamu. Oui, biso tout toi ba soldat. Biso tout vraiment toi ba soldat. Il y a ça général. Bon, on a habité ce grade monsieur à l'école général ben. Biso tout toi ba soldat quoi. Yango mona ba soldat na ba soldat ba tondania quoi. Alors, quand on a nos frères Dieye Moko et frère David général, au moins que non, peut-être Yemo peut makambo kusima. Alors, le connu no sali au convainc créer comment enfin que Andi Makotambola na yo elongo. Bon, na nzambe ni muta convaincre. Mais il y a yebi grâce nini o nzambe tsakati nanga. Yanga mona ke non pour lege atika nganga moko na ba beki, aye kolongola beki,
ça ko contribuer pour tenir ko marcher yango zo mona ke tozana ensemble de ayebi grâce o nzambe atsakati na ngai et puis ngapi na yebi grâce o nzambe atsakati na ye yango zo sala ka ba fusion kaka quoi c'est un peu ça. Alors ser na biso kuna na boyi bat benga bo ser na kuna balobete pona nini mama yo pe ko se présenter ça la bien ngai mama Matimbunga ngapi na zana kati ya les unis pour Christ naza secrétaire t'es asko secrétaire yo maraté c'est que vous êtes chantre oui na chantre vous êtes chantre est-ce que tu n'as ni ça je peux pas manger moi c'est derrière capella t'es ça la buisson à t'es bayo. Vraiment très chers amis d'internet, c'est l'ambiance de notre émission Noir et Blanc. Nalinga boye poète bilo na manda ko sepelaka. Voilà pour nous découvrir bato boye il faut zakanga merveille ko di tout cas bon je ne suis pas là seulement pour na bato obino bozela ka bomo na kana ba TV na biso mais surtout tout le cas pe bato boye enfin que bino bomo na bango parce que ba lobi Mwinda bataka ngo na se ya mesate bataka ngo likolo po ete moto nyonso amona na donc nous sommes là comme la lumière au toza ko éclairer mokili donc c'est pourquoi toi ko découvrir bango bazana ba don bazana ba grâce alors c'est à vous maintenant yo ça là bango pe ba soutien to ba soutenir bango enfin que mokili et mona bango et puis bana nzambe ba bénéficier na ba don nzambe até katina bango sans plus tarder nous courions déjà derrière la fin de notre émission papa Dieu merci si vous pouvez avoir quelques derniers mots et puis bref parce que donc on a déjà dans souka quelques mots et puis numéro de téléphone parce que ndenge to sur la boue ndenge ba sœur na ba frère ba ko makuna sache le que non ils en a amo boja a touché muté mama mo déjà touché peut-être à ko ça apport na pour nabino dernier mot et puis quelques salutations et surtout numéro de téléphone. Et avec votre permission on linga dernier mot David dans un dernier mot comme ça on passer quand juste ba numéro na ngai. Merci beaucoup papa na ngai David caméraman au pour ça n'est pas papa David si vous pouvez avoir dernier mot et puis to meka piko closer ezali émission na biso Noir et Blanc nazo senga bandeko bazotala ngai otala na libanda mboka na kati ya Congo libanda Congo oui histoire mo na Bible moi c'est moko comme on a azaki veuve tsunamite azaki veuve te azaki na mbongo na tsunamite ma anda ko bota te mais un jour moni muto na nzamba zoleka bisi mobile na ye to joa to tongela enda ko moko likolo tia aussi sa mission na ye tant mo sa nzamba sisi mission à tous les serviteurs na ndako mo so azangi nini habite na mona ke ana nyoso ko kama sauf kazangi mwana à cause ko soutenir mosali ya nzambe nde sala ke nzambe apesa ye mwana mais arriva pe un jour mwana na kufi à cause bola mo so na salaka et sala ke sécurité la ye mwana nazo senga yo mutu zo ka nga ozolanda ngai soutenir mosala o soza na makokiti yango yo mutu o priaka prier pour na mosala o ozwa numéro de téléphone so ozwi yango benga ozana makokiti vraiment mosala o avancer liboso nzambe akokokisela yo o ezangi yo parce que mutu nyonso ata na mbongo wana loko moko zangi moi si wana zaki na réputation bien azaki na mbongo mazaki na loko moko zanga na ndako nezaki mwana tika nzambe wana asa ilo déjà tango zo likanisi déjà kopesa ngo nzambe akopambola alors maman na ngai koto yo pesika moi deux personnes ba salutation na pesi mbote liboso na famille nanga na pesi mbote na groupe nanga mobile. Merci beaucoup. Alors papa dit tozongi pa ina yo numéro de téléphone. OK, numéro de téléphone est 00243 89 794 70 62 et puis 00243 91 16 25 536. Vraiment. Maman Yosko awolo baka quelques mots pour la émission na biso Noir et Blanc. Bon, na CP mingi na émission eza émission moko vraiment bolandango bokozala de suite et beaucoup la surprise toujours et bandozala ebele toujours merci beaucoup alors maman yo koto bisoka olobi nini pona chaîne na biso eza Makambo TV ngai na pesi boso mbote na ekimumba ya eza TV Makambo na bosani te papa André Ngambo esiko zali coup de chapeau na équipe na mobimba les unis pour Christ bambo tebe Zambi apambola yo. Bien très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous nous avez réussi dans votre maison, c'était grâce à celui qui est derrière la caméra, Balobi Emmanuel, le caméraman le plus célèbre. Moi, je suis déjà à la fin de mon émission. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Eza Makambo TV pour que vous découvrez Batou Yaboui Nakati. Il y a émission Oyo Noir et Blanc. Bon soutenir Bango Penza Nzambe Akozangate Kopambola Bino. Suite il y a information na Bango beaucoup nango toujours à la chaîne Abisso Botika la malamu Nzambe apambola bino abondama pick up.